Bonjour, bienvenue dans l'émission Kindoki Politique. Ya mokona lelo, on a une cérémonie à représenter une émission d'analyse politique, d'actualité politique, pour répondre à la question d'actualité de côté à Mozindo pour répondre à la question le pourquoi et le comment des choses, tout le passé, le présent, mais aussi pour la nité ko kanisali ko etali bongo futur ya mboka na biso nini RDC to web to zokende wapi pe to komi wapi awa na mboka na biso démocratique du Congo na cadre émission Kindoki Politique ya mokona lelo tembeli bino moko ya ancien collaborateur ya le président en fait le feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba wa azalaki bongo directeur de cabinet na ye bosengaki que to yamba monsieur Moleka pona kopesa biso sagesse na ye sur nyonso zo le mboka na biso tozana ye na plateau na biso monsieur Albert Moleka directeur de cabinet ya feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba na ye longo troso ya mwa mingi na oitali actualité politique ya mboka na biso sagesse na ye expérience na ye nyonso o ya yebi pona ninte ko kanisa nini ko ikiko ya lobby po baloba que ba cause moko ndememaka ba effet toujours o esani makala ezonga na mboka na biso. Alors na cadre émission Kindoki Politique ya lelo to sur la moi ba question d'actualité moi bongo na bongo enterrement il y a monsieur Denis Kadimana équipe naye quelques questions d'actualité sur politique ya mboka na biso nde to retourner autour na yango na cadre ya Kindoki Politique ya lelo ya le 19 octobre 2021 mon mboka monsieur Albert Moleka mbote na yo mama to sepeli koza na on plateau na biso récemment ezalaki na ndako yambaki biso lelo biso to yambi matondo mingi ndenge bobeinga siko epa na bino. En tout cas, tout ce pays, Kozana, on a plateau Nabiso, monsieur Albert Moleka. Ce qu'il faut aucun directement na émission Nabiso, monsieur Albert Moleka. Lelo, autoroute kolobaki, monsieur Albert Moleka, dans camp politique nini. Monsieur Albert Moleka, dans camp politique, il y a baye bazana nous kobunda poete solo et banda kokonza mboka Nabiso. Opposition. Solo. Soki solo eza na opposition, tout na opposition. Soki solo eza na majorité, tous en a majorité. Public n'engel lobby qui a un peu trop réservé na ba réponse na même sur les a moins pointi, moi ils a sagesse makasi nous a trop réservé bazo tuna vous êtes où et bon qui monsieur Albert Moleka za ngambo ya solo tokota na kati ya émission na biso entraînement ya mona mboka Denis Kadimana équipe na Assemblée nationale récemment na yambaki ozaki contre politisation ya seni lelo tango yoka kisango que ba entériné Denis Kadimana 5 na 11 coéquipier na ye oyamba kisango lolenge kani. Mais na yamba ki ango sans surprise puisque ce qui est aucun des sous-temps sur la kimbala sima na expliquer ki yo lolenge nini régime yo lingi et vanda na pouvoir et ça kanine eluga ko contrôler bureau ya seni na ko contrôler cour constitutionnelle pour être natango maponami ko salema pe natango bimisa ba résultat azala moi sûr que yemutu akolonga donc eza système eza technique moko o esie kota pe vanda na kati ya ba attitude politique awana mboka na biso Yangwana et Sengelito, totalement bunda contre système wana. Poète na katia système wana en fait population à votaka, mais population à pronakate. Population à votaka au kotia enveloppe na urne kasi résultat au ekobima et ozala nandenge yo population. Monsieur Bongisa Mara déjà. Bongisa Mata et Bongisa Marango autre et siga mususu. Donc eza et tumbawana eza poete pona kozongisa bokonzi ya population na maponami yaba kondinaye poete pour le moment bakonzi yo bazo pesa mboko yo eza bakonzi yo population et ponate. Mais ce faut tozonga penza na simama pona minyo sweleka na mboka na biso contestation ezanga ate lelo pe toza déjà tozo kende déjà na mapona mais déjà bazo telemala bureau ya seni ya pamba ku te vandi na hotel déjà ba hotel. Est-ce que to kozela que 2023 toza appela mama pona mimoko ya kimia apaisé pe eza transparent.
ezala pasi mpenza mpo tozwa na nzela oyo makambo ezokende na nzela oyo classe politique eponi ezala pasi mpenza ete tozala na maponami na kimia mpe maponami oyo ekopesa mwa elikia na bakongolais ete lobi tokozala na bomoi ya mwa bien par rapport na lelo nakanisi oyo esalemi mpe tomoni na baécran mokolo ya poso elakisi déjà ete quand moko emoi lokola tozwi arbitre na biso oyo aosifele biso oyo opesa biso ba faux penalty eloba ndeko Moïse Katumbi et donc quand wana eza kosepela mais oyebi mama Congolais il faut azalaka mpe vigilant po ete na étape nyonso mona nzambe apesaka mpe toujours mwa basigne elo mo na remarkaki mokolo ya poso ntango président ya assemblée président Mboso aza kotanga sikoyo décision ya commission paritaire alobi président ya bureau de la commission électorale non indépendante. Pe moto moko apekisi ete ye moko pe après asutuki te po abandela. O babenga na français na lopoto lapsus lingue. Donc monoko beti libaku. Mais libaku wana je crois est traduit en fait et lobeli makanisi o ya motema na ye na ya kana ye. C'est-à-dire que Seni ezanango indépendante te pe Seni ezano tozano ne tumba munene mama poete Seni wana ekoma tamwa ndambu ya indépendante poete bana Congo bakoka kondima mapona mioyo leta benga bombo ya kopona bakondi puisque soki bana Congo bakomi penza kopona bakondi na bango. C'est-à-dire que mokonzi wana oyebi penza que bana Congo de bapona kinga donc il faut na sa mosala malamu pona bana Congo et là bana Congo babamo na différence dans ndenge mboka ezotambola. Les faits de l'histoire se répètent. Le Toko Koloba que Oezo Salema sous IDPS au pouvoir et Zandenge Moro et Salema qui n'attend Joseph Kabila. Pour ils ont le même système. Au cours changer bateau. Mais les réunions sacrées. Il y en a lobby au cours changer bateau, au cours changer bilongi, mais système ils ont dengue moko. Les lobbies là qui FCC, les lois union sacrée. Mais système na bizaleli na ba tactique, ba stratégie ils ont dengue moko. Kokena balabala o la muke kendaki le samedi, le même samedi la muke zaki na tongo na balabala kosenga de politisation à Seni na pourquoi ba entériné ressemble Denis Kadima pe balobi que ngomba ya la muke lobi que zo continuer ko faire pression. Pensez-vous que le fait obima na balabala topi rosala ba marche et ko faire changer d'avis makamnenge ces bandits déjà bo train s'est démarré. Mais eza lembo ya prise en charge ya population hein, des populations yemoko aza kozwa responsabilité na ye pona ko protester, c'est-à-dire que ceux qui aza d'accord na likambo te c'est normal que population croit koloba ete voilà likambo yo na sepeli nango te puisque eza droit o epesami lié na constitution donc esengeli batika bato basala ba marche ba manifestation eza constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes dans chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, il y a une signature et ordonnance. Il faut signer, toi signer, tu es aux sages, ni aux conseillers, parce que déjà de part et d'autre, c'est pélaté. La Mouka, FCC, tout le monde est ensemble pour la République, PCPLT, apparemment, cohésion exacte. Maman, ngai conseil na gopese za alanda conscience na ye. Pour être moni to super na niveau ya kolanda loi to kolanda ba droite puisque ba loi ngo to zolanda te ba droit ngo to za ko violer ngo mais conscience na yo landa conscience na yo eza koloba na yo nini donc conseil ngana opesa c'est que alanda conscience na ye.
parce que na niveau ya na époque ya Rosan Malunda boya ka ko signer azung saranyo so anilaka nyonso en tout cas le lo wana alandaka loi na droit wana alandaka loi na droit kai siko kolanda loi na droit ça veut dire au telemela batonayo donc landa conscience na yo. Très bien, monsieur Albert Moleka, Touzanaï na plateau, ancien directeur de cabinet et porte-parole. Il y a fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo atika biso moko ya bato ba bunda makasi pour la démocratie na mboka na biso lelo oyo soto photo zongi na marche ya la muka moko ya ba militant ya la muka akufa ki na marche bino surtout que lelo IDPS ezo pouvoir le lege kan boyamba ki sango yango komona que moko abimaki na balabala pona ko manifester pacifiquement kasi bitumbe bimipe ye akufi atiki molimo na ye. Maman na zuna nous ba précision concernant enquête oyo ezo salema puisque donc que enquête ezo salema pendant qu'on déterminer ba circonstances exactes il y a liwa il y a militant wana mais bien sûr ngai nakanisi ba souvenir ebele oyo ya biso UDPS tant ozayi kotambola pe ba combattant ebele bakufa soit na ba balle réelle il y a force de l'ordre soit na bitumba na ba militant il y a ba parti mususu d'abord eza mawa po eza kolakisa ete au lieu tokende liboso na etumbango ya démocratie c'est comme si tozozongaka nsima oyebi eza pasi soki yo moko omona basouffrance epuis sikoyo oza na position ete baninga bayoka lisusu souffrance wana te mais malgré ça baninga bazokaka souffrance wana et il semble ndenge bato misu bazolo bakosa na lobi nazozila nanu ba résultat ya enquête soki ndeko wana akufaki à partir ya baku azwaki na ba militant ya UDPS wana eza penza mawa ya mawa. Parce que la démocratie est toujours bafouée alors que bon boza na pouvoir UDPS na loba le loup monsieur Albert Moleka de moins en moins na politique de moins en moins na ba médias le loup ce qui monsieur Albert Moleka ba pesier et bonga ke akamba mboka na domaine nini oyo ko banda pour nous relever mboka na biso. Maman oyebi toza déjà na mosala munene depuis tosilisa bakela si tozonga mboka pona kosala parce que tozali na occasion ya osala na libanda mais tozonga na mboka pona kosala alors na cadre ya politique puisque bato bamona mingi confondaka politique na poste politique na médiatisation ya mutu nakanisi pona nga politique eza kosala oyo kopesa makoki na nyonso po ete mboka kende liboso po ete bandeko na yo bakende liboso e wana nga na betudo na sala pe na ndenge babokola na kati ya libota tosala kango na kati ya ba affaire de toza d'abord ba opérateur économique ba opérateur économique nde batongaka mboka politicien mosala na ye eza kosala ete ezala mibeko ya l'État ezala mibeko ya badepartement esunga baentrepreneur po ete baentrepreneur bakela misala mpona bato bazwa misala bazwa mwa mbongo po ete bana bakende klasi po ete mabota na bango ekoka kolia wana eza politiko ya solo sikoyo na cadre ya motuna na yo soki lelo na oji ebonga obanda wapi pona obongisa mboka ya biso ebonga nini ebonga mokonzi ya mboka wana esengeli bana Congo baponanga soki naza candidat mais imaginons no banda d'abord na o etali le citoyen to la citoyenne ça veut dire ni koloba santé ya mutu po mutu azala na santé ya malamu po ete akoka kosala mosala
akoka kotanga malamu po ete akoka kosala mboka na ye. Moso esengeli ebanda na moto social na bomoto na bomoto d'abord bomoto ya moto. Bon, n'opesa exemple moko mama eza likambo moko efungolanga mayele me naokaki ona ndeko na biso moko te me na mopaya oyo ayebisinga oyebi to ya crétinisme na mboka na biso eza de 65%. elakisi ete 65% ya population na biso eza na faiblesse oyo eza koaffecte bongo. Donc eza risque que na bambule okoya soki tozwi bamesure te na niveau ya santé toza na population moko oyo ke bongo na ye ekozala incapable ya koyekola biloko misusu, ekozala capable ya koassimile makambo nyonso te ndenge baninga. C'est ainsi ozomona déjà niveau ya badiplôme na biso ekweya eza na diplôme moko te ya Congo eza reconnu na Ibanda. Alors que kala badiplôme ya balovanium lelo ekoma université de Kinikine, tout ça ezalaka équivalent na badiplôme ya poto. Siko na mboka na biso diplôme moko te eza équivalent na diplôme ya poto. Lelo okozwa moto aza licencié en droit, parce que en tant qu'opérateur économique tant on engage à kabato ngamoko na sala ka ba interview wana et na sala toujours dicté. Mais ba faute ya français oyo un licencié en droit dûment diplômé d'université na biso akosala je dirais biso tant tozo tanga na début école secondaire tozo sala ba faute ndenge wana te. Alors, ce qui est occupé, le problème, pardon, il y a crétinisme. D'ailleurs, en français, crétin veut dire zoba. Donc, il y a un point essentiel où il y a l'être congolais. Moto yo aza congolais. Totika moto wana azala na niveau nini. Totika bongo na ye et kende boye ou bien esengeli tout lutter rapidement na niveau ya biloko kolia na niveau ya politique ya santé pour être to ana ya crétinisme et kita likambo wana esimbi motema nanga mwa mingi siko na problème wana penza source nango penza koyekozala nini que enseignement plus bane ezoleka plus enseignement mboka na biso ezokoma toujours au rabais. Ah mais ezana ba cause ebele d'abord traitement, il y a enseignement, il y a ngomoko, c'est-à-dire dans enseignement, nanazala concerné l'enseignement, pas seulement les élèves, pas seulement les parents et élèves, mais aux appels à enseignants. Enseignants on a baza formé ndenge nini, enseignants on a baza traité ndenge nini, bazo futama ndenge nini. Est-ce que baza à l'aise puisque un enseignant ce n'est pas seulement moto à kotangi sa moana. Enseignant yemoko pe fois continuer à kuye kola pour être mokilezo kene liboso yepe enseignant a kene liboso pour être bano yo akotangi sa ba kene pe liboso. Donc enseignant za mutu sengeli asala kaba recherche asomba kaba livre belé mais est-ce que mbongo bofuta ka enseignant ezo permettre ye que yemoko pe amitangi saka pour être akura ko pesa banana bino mayele o esengeli par rapport na ndenge mokili mbeza ko avancer. Pour ceux qui n'ont pas na bamboka misu no pesa exemple ya mboka na biso voisin Rwanda. Mais lelo to linga te mais effort oyo mboka wane sala na niveau enseignement. Oyo sali que lelo sokozo sola na étudiant rwandais ozo mona que samutu non seulement azana maele oya yemoko mais penza l'État a tiaba moyen pour na ko bakisele mayele pour être azara élément moko reconnu peu déterminant mokili mobimba.
nyonso wana ezokonte na mboka na biso na bagrève na makambo ebele en tout cas po tokota wana te. Monsieur Albert Moleka oti kolobaki oza moko ya batravaillaka na niveau ya économie ya mboka na biso lelo chef de l'état congolais atamboli mwa mingi koluka bainvestisseur baya kotravaille na mboka na biso bato bazoloba moto na moto azopesa makanisi ne kolobaki bavoyage wana eza koappauvrir l'état le fait de sortir de part et d'autre pour nous investisseurs kasi yo le ningi ka nous juger démarche na ya koluka ko benga bato ko tonga na mboka na ye. Non, il faut benga bato baya ko non pas ko tonga mboka na bino mais baya ko sala na bino pona ko tonga mboka. OK. Mais omoni bokasi ya ekolo eutana bana na ye. Eutana bana ye ekolo. Soki mokonzi ya mboka esengeli pe a privilégié bana ye ekolo. Ba investisseurs locaux. Esengeli d'abord ko privilégier bango. Pour soki bango bazui bazana confiance ba moko te na makambo ndenge zo sema na kati ya mboka na bango. Ezala pasi mingi po investisseur o ya malonga aya. Alors le problème c'est que bo souka na ba investisseur neti to koma na ba milieu ebele ba milieu mafieux oyo et ya ko maîtriser ya ko maîtriser espace amunene na kati économie na biso po ete na kati ya mboka bazomona que déjà l'état a soutenaka ba entrepreneur oyo ye mokote. Mais est-ce que l'entrepreneur a formulé un projet pour nos côtes à niveau de l'État pour que l'État a soutenir on a plus ou moins un problème. Mais il y a des millions de projets où les entrepreneurs mais ils ont politisation de tous les départements. Il y a l'État et ça là que au moins bateau yo bazana expérience na katia activité wana pénaliser bango par rapport na ba suiveur politique ce qui bébi que politiquement aux amonto yatel allez bon peut-être la couleur politique favorable ba ko aider yo plus facilement ba ko soutenir yo plus facilement. Toko ban émission ambition tozo kene presque na suka dossier ram tokoki vraiment kolongola yango te. Monsieur Albert Moleka oza mwana Congo oza pe moko ya basage ya mboka na biso dossier ram lolenge olandi yango depuis bande kino lelo yo gouvernement lobi opesa makanisi yango ba groupe de pression peso continuer ko tuna ko pesa pe ba pression pour que ba supprimer yango makanisi eza boni na ikameta ram. On a l'Iram conseil n'a copé sa premier ministre puisque na mayangani ya gouvernement au cas qui mokola vendredi premier ministre aloba que au pesa yano dans quelque temps n'a encouragé premier ministre ba kata eloko wana ba boma eloko wana ram balukate que bato ba continuer ba koba na koluka tina nini penza ya ramwana pe mbongo wana ezo sala nini mais to senga quand même na IGF atela biso pelika mango ya ram mbongo wana ekende na compte ya nani est-ce que kende na compte ya autorité de régulation lokola ministre alobaki que eza rémunération eza lifuta ya autorité à régulation. OK, lifuta wana nani a décidé yango nana bimisa mokano ya lifuta wana ezalaka boni pe autorité de régulation asala kanango nini solo penza okenda ya mboka mususu pe ba taxe ya ndenge na ndenge za mais pourquoi pas na mboka na biso sorelo kombongo e mama ba taxe ezalaka mais o balobi ke eza taxité pour la rémunération. Déjà, les fouta, il y a autorité de régulation. Les fouta, on a, il y a combien par appareil par mois? C'est belé. Alors, mbongo ici, bimisi, kino lelo. $7 par an. Eza droit ya congolais, aïeba, mais bambongo wana esalaka nini pe ezo kende wapi. Ministre lobaye que eza ko aider gratuité scolaire. Bon. Eza ko aider ango na nini.
Et Sengeliba précisé, Sengeliba, au moins il faut qu'on convaincre la population. Ok. Et que ça vaut la peine, Nakatakayo, ba unité. Sans qu'on s'enga, Nakatakayo, ba unité. Il faut qu'on convaincre Moutoupa, ça la sacrifice. Mais ngana ko na conseiller que ba bomelo ko wana ba lukanzela mosusu ya ko rémunérer autorité de régulation patana kala autorité de régulation ngo ezaki rémunérer ndenge nini peza eloko asikate ezaki rémunérer ndenge nini pe elo nini saliete to le kana système ya ram ya niveau wana et que tozoye bate mbongo ngo eza boni mbongo ngo ezo salani mais sokozo kaba chiffre to olandika ka nombre ya ba appareil oyo premier ministre à reconnaître que ba identifier au salimo ba multiplication na yo na ba addition na yo mama ezambongo belé c'est des centaines de millions de dollars et ko tonga ba hôpitaux et ko tonga ba classe et ko sali samboka alors ezo kende wapi to suki sa émission na biso monsieur Albert Moleka ozalaki moko ya ba proche ya le fait Etienne Tshisekedi o ya tika biso lelo oyo suki eza na moko ya ba projet na yeto pe makanisi na ye o azala na ngo pona Congo to biki elinga Congo mingi o ezo simba lelo ezani o ezo simba projet moko azala na ngo kala oyo ozomona lelo ke ba tie vraiment na musala oyo ke soki aza vraiment na bomo bisika azali même na mokila ba waso ba yoka atale obi oyo penza ça va ebi na ko mitia na mi place ya moweite mais na oyo nga na vivato na tanga pembeni ya Etienne Tshisekedi naganisi monso oza écouté à biso eza toujours d'actualité nanu to salité je dis peut-être nanu kutu to bandité là qui ça état de droit le peuple d'abord gratuité enseignement démocratie gratuité de l'enseignement liberté d'expression gratuité de l'enseignement eza na kati ya constitution eza eloko ya sikate otoye nango eza na kati ya constitution nakanisi Mosala Félix Tshisekedi asali était à généraliser ango na mboka mobimba tandis que président Kabila abandaki ango nanu na province moko na Maniema pour que pendant kotala bon tokende malembe donc gratuité eza droit constitutionnel mais etumba ya Etienne Tshisekedi o ya état de droit o ya démocratie ezana no etumba ezana na niveau ya etumba oyo congolais nyonso esengeli a kamatango penza na sérieux nyonso po ete yango muteko edebiso totonga penza avenir ya mboka lelo soki motolobi ete UDPS aza na pouvoir bon, eza UDPS oya lelo, eza UDPS oya kalate, eza UDPS historique. Oui, mais il y a une différence eza totale et c'est normal parce que UDPS lelo e kambami na Etienne Tshisekedi te. Ba disciple bazali. Kambami na bato misusu, ba disciple bazé ebele, ba disciple pe ba pandana. Netika ba disciple à Jésus, ba bana ba onyo se sika mogote, moto na moto. Mais vision wana malamu na vision na ye, na vision ndenge ayambaki epa ya mokondi na ye de l'époque, to epa ya molakisi na ye de l'époque, et puis à travers sikoyo caractère na ye, ba principe ya vie na ye, ba valeur o ako défendre nde ako sala ete vision wana yango pe ekoma penza vérité. Je lis quelque part dans les réseaux sociaux que Martin Fayulu a tikali moko azo incarné vision chef vision ya fait Etienne Tshisekedi na manière na ya ko mema foule ndeto monaki le 16 na marche na bon. Bon voilà les interprétations ngana tanga une fois na réseaux sociaux que Albert Moleka lobi que mokitani ya Etienne Tshisekedi déjà Martin Fayulu tout ça non. Je crois que Martin Fayulu a mené lutte na vision na
na ba principe na ba valeur na ye oyo ayebaka Martin Fayulu avant na tango ya lutte na ye na conférence nationale souveraine na bandeko misusu kola bandeko Lutundula ba Jacques Matanda tout ça bayebi que Martin Fayulu a bundisa toujours ba dictature pe a bunda toujours pona droit ya population. Toro bakilelo pas à mon quoi ba disciple Etienne Tshisekedi. Bien sûr, bazé belé. Mais aza parmi bango bien sûr. Toujours comme 2023, petit à petit, toujours comme vers l'élection en 2023, est-ce que M. Albert Moleka a postulé? En 2023, bon, d'abord, on a limité que l'élection est en 2023, mais ce qui élection qu'on a en 2023, tu vas réfléchir. Et aux alamoko, Katinabo, yo, bakoza primeur, ceux qui n'ont pas candidat ou pas, candidat Nanini ou pas. Merci beaucoup, M. Moleka. C'est ici que Toche, point final. Dans l'émission Yamukona Lelo, vous avez un mot de la fin? Oui, on a rappelé quand même bateau likambo etali Covid pour tous en tendance un peu yobo sana que Covid wana ezali et que sengeli to continuer kolanda mibeko, c'est-à-dire ko sukola maboko plusieurs fois par jour, kolata masque na yo so que les sika bato basé belé puis comme ka ko respecter distanciation sociale, il y a 1 mètre, 1m30 pour éviter qu'on contaminer bateau, puis qu'on éviter aux à la contaminer. Mais la Covid, il y a apparemment communication, puis ça m'a bien tété la population, il y a comment bandimate que Covid des alliés. Par un la communication et ça les qui bien té communication c'est responsabilité, il y a gouvernement, il y a communiquer malamu pour être bateau comprendre que Covid wana ezali. C'est vrai que tozoa ki mwa ngolu ya nzambe ngolu wa munene te na mboko yo personnellement nganazo banga ke esale mabina ekatombe nde bato basi la mais nzambe asungi biso po ete e frapper biso pena makasi te mais bila pe loba esengeli kozwa ngolu wana pamba te donc il faut qu'on continue komibate là po ete ngolu wana nzambe asali biso to vandango, to vandanango, to batelango, to contaminé baningate. Maintenant, au sagesse à M. Albert Moleka, un mot au chef de l'État par rapport à tout ce qui se passe dans la scène politique. Un mot? Au chef de l'État. Conseil. Au chef de l'État, ayebi que nalinga kemingi d'abord. Ayebi que nalinga kemingi parce que quand j'en ai l'occasion, naba nzela oyo nakoza nango nalinga mingi ayeba ba vérité pona yebi que eza difficile pona mokonzi que bayebi c'est toujours vérité oyebi moto na moto aza mokonzi na domaine na ye et naza na expérience il y a kokonza bateau et c'est difficile tant que vous avez la responsabilité minene que aux alana bateau yo ba lobano vérité et parce que bateau bazami na tendance à lobano makambo eko sepelisa yo ton supomo na bango bateau malamu to sepela na bango mais puisque poste au hasard ko occuper mosala oyo azanango eza facilité. Il n'y a pas, si maman. Ozana, Mukumba, il y a presque 100 millions de Congolais dans mon Congo. Donc la première des choses est Sengeli, Omi Kanisa Kutu Yomo côté, au Kanisa intérêt na yote, au Kanisa intérêt ya famille na yote, Kanisa intérêt ya Congo. On a conseil, on a coopé chaque jour, Kanisa intérêt ya Congo, Libuso. Intérêt ya Congo, il y a 4 il y a pas discours, maman. Intérêt ya Congo, il y a 4 il y a pas résultat, il y a pas action na yo. Il y a 4 discours. Te motonyo zako sala ba discours kitoko. Motonyo zako loba maloba kitoko. Mais sala ba acte o ezako bimisa ba résultat oyo ba congolais ba osepela nango.
surtout qu'il y a ça à Mukumba Monene et Maloba et Etienne Tshisekedi peut combattre. C'est ici que nous mettons un point final à notre émission Kindoki Politique de ce jour. Nous avons avec M. Albert Moleka. Oh, ça a qui me plaisir. En tout cas, tout ça dans la lingala, ils ont qui m'ont pas si mingi, mais tout ça quand même dans la lingala et ça liba l'amboka plaisir ma casse. Beaucoup on met la biso, beaucoup continuer côté sur la question na bino na numéro ça juste affiché na bas écran na bino. Tout coûte prochainement na émission mon sous Monsieur Albert Moleka. Merci mina de notre biso bino ngai to kutani lobby na invité mon sous toujours na souci servir mboka Congo tika nzambe abenisa mabele ya bakoko na biso.